bokomona kolwezi oyo ekokoma lokola na poto bino ba jeune bokozala lisusu na mema okende poto te bokotikala awa. Ça s'appelle Allemagne d'Afrique. L'Allemagne d'Afrique. Tu vas jouer au kaka, est-ce que tu crées à Bissonzela? Tu vas kaka Allemagne d'Afrique. Partout dans Zera, voilà. On a Allemagne d'Afrique. Balabala monene yango kuna, mais moi ezate. Sinon ko moni ba mitu kamnene siketele mikuna ndi sika balabala ezali. Mais biso te créer ya biso awa. Chaque awa nde les sika boyo ka vraiment que non Allemagne d'Afrique awa nde bandi. Campagne électorale difficile dans le nord Ubangi suite à l'inaccessibilité des routes. Plusieurs territoires dans cette province sont inondés. C'est le cas du tronçon Badoli-Teyakoma où les ponts sont submergés et les passagers sont obligés de prendre des pirogues pour traverser. Pas de route pour les véhicules. Les motos doivent monter dans des pirogues, sinon les voyageurs sont transportés à dos d'homme. Cette situation risque d'influer négativement sur l'organisation des élections dans cette province. Cette partie de la République étant enclavée, la Commission électorale nationale indépendante CENI devra faire preuve d'imagination pour faire parvenir les matériels électoraux dans les centres de vote. 5 ans après, nous restons sans eau, sans électricité, sans route, sans social, politique zéro. Et ils veulent revenir. Vous voulez revenir où? Nani tavotebo na kikwiti bomeza mansonye ata pentira pamba na pompwilu bometulave makamba banjila kikwiti oge kipave bobu bomekwisa jaka bobu bemekwisa jake bemezanga soni bemezanga soni tuwai bana kikwiti mekamota mese yaya tuwai bana kikwiti mekamota mese yaijaka nanye yaijaba nanye bena kipepe nufe yaijaka nanye yaijaba nanye bena kipepe nufe bamama bekangula meso bapapa bekangula meso bashene bekangula meso bana kikwiti bekangula meso bakusa betufe na kafe bakusa betufe na polo bakusa betufe na secret mungwa bakusa betufe bana kikwiti
bawe wanda kipele sekeni entourage no bando tala biso batabandu nzela mongata soki lelo koti prince ese mumbondo kozala susu moso nja kwanga soki dia kwanga tala nzela na yo graba bino tala nzela na yo boya to vote bino boya ji ebila bango mia bomudelo biblia ngango partout monde mobile. Il faut aimer le Congo. Il faut arriver partout quand on est député. Merci, maman. Maman, tout à fait, tout bien, maman. Maman. Yesu wangu. Yesu, usirudie nyuma baba, usirudie nyuma. Mama we. Bonjour mes abonnés, eloko penza na yeko senga na ba gouverneur na biso ya mboka na président na biso Fachi Beton eza mawapo na mboka Congo. De otu ele a chopo tokomi ko sala 2 semaines na nzela bandeko. Depuis nazala na nzela de ariwa de iziro akisangani na beti 2 semaines na nzela. Nzela ezate nzela kufi. Mutu kazoe kangami na libulu bo sala 2 jours 3 jours na nzela ba mama batu basi ya batu mibali ya batu ba koko ya batu vraiment eza terrible nzela eza terrible talaka mutu ka lokolo ezo salema na nzela soki efandi wana bo beti 2 jours soki mutu ka kobenda ngo ezate bozo beta 2 jours 3 jours souffrance ba président ya mboka président ya mboka talela biso likambo oyo ba gouverneur botela biso likambo Hii hapa Lopa mane iko matata sana. Tunateseka sana, tunateseka. Mtu angalia Buruma. Inji yetu gani Kongo? Mane inasukuma mai vetu, mai haipende kuisha mshimu. Depuis busubuhi, depuis 6 heures tuko hapa. Depuis 6 heures tuko hapa, maya haiko. Iko shida. Problem yetu basi ni barabara. Hakuna na kolwezi oyo ekokoma lokola na poto bino ba jeune bokozala lisusu na mema okende poto mpe bokotikala awa. Allemagne d'Afrique. L'Allemagne d'Afrique. Bazobomana kaka awa sikoyo tokreo ya biso nzela awa kaka Allemagne d'Afrique partout eza nzela na nzela voilà yango wana Allemagne d'Afrique balabala monene yango kuna mais moyen eza te moko moni ba mituka minene etelemi kuna nde esika balabala ezali. Nous saluons notre héros national Armand Ngulu depuis le village Bombili, el commandanteur de maréchal Campagne électorale difficile dans le nord Ubangi suite à l'inaccessibilité des routes. Plusieurs territoires dans cette province sont inondés. C'est le cas du tronçon Badoli-Teyakoma où les ponts sont submergés et les passagers sont obligés de prendre des pirogues pour traverser. Pas de route pour les véhicules. Les motos doivent monter dans des pirogues, sinon
les voyageurs sont transportés à dos d'homme. Cette situation risque d'influer négativement sur l'organisation des élections dans cette province. Cette partie de la République étant enclavée, la Commission électorale nationale indépendante CENI devra faire preuve d'imagination pour faire parvenir les matériels électoraux dans les centres de vote. Nalingi na feteme na este pasie piaka bapiaka piaka nalingi na voteme motema pasie piaka bapiaka piaka ezanga mwinda nalandela banzela mitema ebukana bozanga volonté kobongisa Délai pour kota na kati ya armée nationale police pote babatela ekolo na biso eza na banguna ebele banguna ya Congo bazali kobongisa lisusu mayele po ete basala biso susu mabe po bomengo ya congolais esepelisaka bango te. Comme à Bango et Sénégal, Congolais à Moumou, Congolais à Naminyoko. Na telemeli Bango, liboso ya peuple nangai. Na lobi motokosi ma peuple nangai azali lisusu te. 5 ans après, nous restons sans eau, sans électricité, sans route, sans social, politique zéro. Et ils veulent revenir. Vous voulez revenir où? Polisi zamani na watu problema na barugane na barwande bayene mbega na biso bakakuwa katika nchi yetu tunabidi malamu tukawapokea mzuri ibana leo barugi biso sasa leo wanatugeuka wanaacha kutunga barugi biso pena nini wanatugeuka kujua sababu gani bayingi bazi mbele na biso sababu wanataka watujanganye bulongo letu mashamba zetu tara uiche mbele kitogo angalia wewe kana uiche nzuri kana uiche hauna wewe changa chimsoro nakufuta maawa nitapiga magoti awa nakufuta maawa tosamba na Nzambe nitapiga magoti hapa tuombe Mungu tupesa ya utendi tumshukuru ndenge apesi bizu kwa kitoko sadisi alitupatia ka inji mzuri